Voilà, très chers amis internautes, bonjour, partout vous avez eu l'occasion de nous suivre sur EHP Média. Eh bien, nous sommes là pour le compte de votre émission Micro Libre que moi, Jemima Ibele, giga de la presse congolaise, la femme riche, la Botifa, la femme de valeur, maman Labango, maman Mokondi. J'ai le plaisir de vous la présenter. Eh bien, dans cette émission aujourd'hui, je veux recevoir pour vous un artiste talentueux. Moi, je confirme Sam Chapele, vraiment, toza ana karta Sam Chapele, ana banda luana lo na manzau, donc place où Chapele vanda. Alors, tu écoutes pena ndaku, comme ça, tu betane ma solo, tout le bela makambo, tout quand tu me belé, donc, toza ana Sam Chapele, donc, donc, Tozanaye, mais je dis d'abord merci, je dis d'abord merci à Dédé Miongo. Donc, moi, mon bala mande fait belé, moi, mon bala salam, ça n'est kitoko swago wapi. Donc, je dis merci à notre maman, maman GH, la maman de cœur, la maman de tous les enfants, et à notre boss Edo Amani Production. Je n'oublie pas JB Kuma Luta, les pétrolier de Dallas, moi je te confirme. Non, il batté na sa nini nga gros bébé na batté na panza micro na baluka na mabe na ganga na seka na batté. Donc JB Kumaluta, moi je te confirme. Maman BT depuis Allemagne, voilà ba maman langa, et je n'oublie pas aussi maman Ruth. Motema ya papa Alphonse wana ba mère nanga. Nga moi la ba maman ebele tanti Clara na Hollande. Voilà. Donc tozana Sam Chapele. Chapele boni. Ah, vraiment, j'ai mis mal la courte, donc, et ça l'inga bien, dès qu'on a le babou, n'abi que Priscilla Yenge Sikazali, en direct de France à Sepeli, pour Yuki d'Avonanga, ça l'est bien, et Naomi Dalia, depuis États-Unis, Kotazali, et ça l'est bien, quoi, donc, big up, bonjour à toi, sans oublier, JB Kumaluta, depuis Dallas, Venanga les pétroliers, Sam Chapele, l'artiste, quoi, voilà. Sam Chapele l'artiste, mais Omikoumi sera trop Sam Chapele l'artiste, mais tant ou to c'est ça la miawa et pas ni organisation association ya JP Massamba Nazala Kiwana depuis la marche de santé, na couvrir manifestation, toquer na balle et tout ça. Et après na kata batang ba remise ba trophée ba diplôme de mérite. Na mona ba pesa ba brifi la merveille, ba pesa ba kanto, ba pesa ba te belé ba dadi di kambala, ba pesa o te Chapele, tango le ba koza artiste donc musala na ba reconnaître tango te pour l'année. Voilà, Garce à Pombo depuis Londres, na pesa ba mbote Kotozali. Sam Chapele l'artiste, Azam ta carrière à l'éloté. D'abord j'ai fait 17 ans d'art et Zaya Rosaranate. Na travaillé dans le monde professionnel makasi kolega batu mo ebele. Mais ngalo belo mo za mambwatan. Ya mambwatan, so ba pesi brifi la merveille. Pour ça Moussani kitoko ba reconnaître et félicitations. C'est que tout a Chapele gozala. Ko banga 17 ans on a c'est que brifi na simano. Ya solo. Ya kavao. Na ebité. Na yebani ka tato kuta tato bimi ya bimi nga bimi to yebani. Parce que carrière na yem goza na yo yambi tout na brifi la merveille, Chapele l'artiste au ebisao. Et puis tant to jouer neti brifi na kanga bika na komba brifi la merveille po otangiye. Masananga na pesi kumbote sika ali, aroma li passa pour batambola mingi na kanto mama passa voilà. Na pesi pe mbote. Ngai tangu viemba le sombo apesa nga pièce ya mobimba. Na groupe Brifi Azala. To joue pièce mon titre nango zala kebaba otinda je crois ça va 2008 9 je crois elo moi bongo. Kebaba otinda yo na radea na Sinark. Na yebane en Sinark yo zara wana na chef na Sinark na jouer na chef na ngai na minute so ngande chef na ngai makam na ngai Chapele ni nyango boy. Na miso lango lingo ba monela na miso langa na miso langa Chapele lo ban no zi trophée tendeni. C'est que non dit tant ba pesi ba ninga ba pesi te so que mo mukete. JP Massamba c'est mon vieux ayebi mambo yo ye mo ayebi ndene otala ezakuna bana musuba bimba lelo asala groupe mobo ya bien te. Pour na moi 2-3 batu balandaka bazu ba trophée. Eza mambotan. Ça dit yoka mutu mso avandi yalwa scénario. Mutu akoma scénario na ye pendant qu'azo koma avandi bandolo ta Jemima. Faut na pesa Jemima rôle principal. Mais même sous la conception na yo pesa yo te po jouera bien. A pesa ka po sepela na yo. Est-ce que vous comprenez? Ça dit na mutu na ye soki ngai na pesa Jemima rôle principal c'est que na sima na ngota ngoyeba ke Chapele mutu akomaki ya rolinga ye ozomona mais en tant que so bien boulé na ndenge ya temps normal ya combo na ndenge na joueli M son ngauza msu second rôle
Kikedi, bato ya ebele. Mais le moko boye Kikedi zoro Kikedi. Bon, na ebi ete aloko tangi kombo sekazwaki. Yebi Kikedi te. Nani? Kikedi. Oh, yebi zoro asale lelo betete soka lekali bato nyonso balandi ye. Yebi ete. Kombo ndozo tanga na ebi te en tout cas. Kikedi, comment Kikedi zoro? Na ebi te. Na ebi venanga pena la bi esobe bambote bele sika ali na pese bambote na pesi ba venanga lokola ba masumu de brende. Tasko bato tangona mais zoro a manka sko mutu lokola esobe na terrain. Bato na ba manka sko esobe na terrain na match. Te mais ozala jouer ngoti. Zalako? Yeba sko équipe ya to kanisa ezobetanga coach na bango. Na Gingombe ozala te. Na okotsa batu, na koti ba Jerry, na koti ba Muscador, na obimisa pe batu. Coach na bango na beta baleta. Sam Chapelet l'artiste. Muto tanga wana na ebite. Na ebika ke après match wana équipe donc groupe ya Lisboy. Ya président l'a dit Esobe et beta ina bana mo basaka théâtre ba uta ba masina ba kinga. Bango yende Kikedi te, yende Kikedi. Bango yango na yende Kikedi ye. Basana musapo bana ba impoli. Et puis ba yokola na koyeba na poto. Donc muko ba yekola zota code lufu ça va. Bon le wana numba yebina mamba code de te bon. Laisse tomber pongane na temi boy na koloba te na bika Christelle Kindako la charismatique depuis Bruxelles a koloba ate wana Chapelet na kota. Vous comprenez? Clarisse Lukombo depuis Londres. Son avandi bo Shekina Mvumbi. Bossa maman ma bien. On ngati. Donc ngai tong na mon Chapelet le benga pesa esile ke na pesa ba grande sœur na nga ba bina nga petite sœur kende liboso na moni Marlène Kasanga na Belgique wana na Suède na tente na moni Henriette Kajinga o ya René Makondele tong ba ya ba ondi maleki na bango na musala esala rapé bien pour se tolanda ka loko na bango pe to sala on peut kitoko c'est peut-être longa na mangambo wana ce que to kota ndeni ni bando bandi carrière na otilelo évolution musala no nyoso eke ka malam. Ouais, Platador depuis States. So remarqué son na lobby muke na chombo po. Na mona mabange belo te bande na liste. Na liste te na na téléphone. Oh non sur le répertoire tezara WhatsApp. Nga pena na répertoire à téléphone nga so na ba 200 numéros sege ya kine koza 14. Tout est égalé à Libanda koyeba na ya. Na sara msala bien, Sara msala bien na pesi. Sala bien ngana musala no sala porno, to lobela ngo pe na émission, o sala musala bien mena ya ngwana na pièce o sala porno na mwana mosa batu. Ozoe pe na embrassement o wapi na comprenant te Chapelet. Na pesi mona na bambote sika zali, merci na yepo sala ka musala. Chapelet za professionnel na sala ramsa pour batu ba sepela. En dehors de ça voilà quoi, Platador depuis States. So na vandi pena boué nazo raisonner masananga Jires Bondo depuis Belgique nationalité belge na peso bambote question nous agi nini évolution na yo ya théâtre bando banda ti lelo bo pona yo o ekende malamu kande boyo kana nzambe ou alors moi ben inconvénient ba lakini mo pesa ka artiste te nzambe osaka nde to solaki po to na quartier nanga na robando na kodon na quartier na mola na manzau ana banda bana poto obokenda poto botika kinkala to da vraiment awa na manzau na banda to na quartier nanga place pena résidence nanga isika na futelara esika pena yaka grand poto yaka na yaka mbongo ko na télé réalité bo comprendre que Chapelet dans azana quartier na ye ana quartier na ye. Donc ba obetelo bena li solo a Chapelet l'artiste na vanda chez les parents nga la futelara bande ko ya bete sona au Chapelet ninga za na quartier aboye awa vanda pas cousin noko be bana wa te star vanda chez na palais on futela chez na pa vanda chez les parents chez les koko ta vanda chez vanda ma chez palais na ye pepele no bon kwa vanda no ndeni na quartier mo lo lendo ke ngana sina ye bana sala succès ou bien dans na play kaka ke no ba master play marima comme ça mama kachi likolo mais asola ma bien ta atisa banda yo sombote isara amona banombo ya ndeni te asola ne pepele bani ta banda ngambote so moninga pe ndeni ya mo passe pas atisa banombo so surtout homme da sa comme makachi bulwaye abanombote ya grâce na mwana ndo beleli wana le salinga bien artiste ya biso o mabelesi ta banda c'est Paris ayesko na basi ko biso kalimi to bana bana chama Chapelet soda makasi siko na poto na mwa mutu moko libanga zate na pesi ba ndelo tu ba ka Canada Laetitia Masodi Tete Masodi na pesi ba mbote bele. OK
Ok, merci beaucoup. Donc, bana poto bana monde entier vous comprendre que tout ça vraiment na bandal, na manza ou na quartier à Sam Chapelet. Donc Chapelet na bino o c'est pesaka bino to na quartier na ye. Donc bon ndenge petit na confirmer ninga vanda. Donc à tout star, to na niveau ning. Zaka simple na bandenga ba Chapelet po limité pressé de la gloire. Ya ngwana auto mbwa ya pe gros beba yoko lukae. Sko tango bike ndenge nzambe boyokana kinaye, ça veut dire pourquoi est-ce que tant on a yamba qu'on a un la film mon boye mais tu sais que dobimate au moins que yemo sou malobano no binzamba ça kande boyokana ki mais quelque part place mon pedo simbate. Voilà petit nanga la pesi bango bambote ya staff bana madebo opene sika na longwa ndako na vandi nanga na baebière nanga na silisi ce qui paye moi crédit et puis na sisi na mati question on opposé ngango dernièrement il y a pas longtemps mais nazaka toujours ngana lokwa batute ki bazara olalo la muki okoti labo osalino chimité molobika lokwa batu ba mesana na ngai na bandela osa kisimo esimba te nga bongote nga sake loko so na sale loko seke simbi na minute na bolingwa gazon yangonde kamingi ti je mimazano ya okita jibe kumaluta depuis Dallas mon vieux alobi na ngai obligé puis obligatoire na ebité bosolo bien na pese bambote si wala kumaluta tena sani na panza micro na sani na lobebelete ve na confirmer de que na film so azangi mbongo tindela nga kotinda sauter kotinda sauter c'est que ndenga za boye a jouer déjà pour vieux pena bengi pour yebi ba capacité et puis vieux a lobby que o jouer na kata film tara film titre nango ezali bolingwa gazon on comprend donc bulega bolingwa gazon donc yango ndezu banda kala tote na sala babilo nanga mike odeya ba misana otala ba gagwana banini mambutu et puis voilà donc bolingwa gazon déjà dans le bon voilà mental est normal ça va déjà docteur Zelango Bozelango ka mingité nazaki na mo ba problème ma mike nazako régler mais na minute déjà c'est bon. C'est bon déjà. Toujours en complicité avec l'homme qu'on appelle Matuza. Oyo azo Matuze batutu mikolo yo na ba film na yo akoma Papouche yende siko mututoza na ye tozo Papouche la Matuza. La film Matuza mtakoma. Ouais, idée eza ya massa na ngai Matuza. Mike te la duchesse na PC bambote et puis voilà mais mutu akomi script nde tolobaka c'est Matuza donc Matuza Tino Matuza na PC bambote yende to komana ye bolingwa gazon Chapelet question moko boyelinga ngo atakut na mbi nanga mutu ango te mais na minute oyo na poto conflit za entre 2 minutes na kanto genre que 2 minutes ça les mission moko kuna fingi kanto que ayebanité aleke na gaz tout ça quand pe na ndenge ne pas fingier tout ça tant que na bino oyo bomona ki musala oyo bosalaka et comme c'est le quoi famille ba ko finga la bongo ezalaka na ni jalousie ou bien ezalaka manque à confiance de soi-même na habité quoi ozo remarquer avant lo balika mbuno banda na ba kombo po bazebele grâce à Popa na peso bambote depuis Londres na ribandelo peso bambote Beni ba Fossettes depuis Londres na peso bambote sikozali Igor 2 minutes masalanga pina ya kosakana te totambola na ye tout ça ba mambo minene avant voyager ou ayebi manager paix à son âme ayebi mambo ayebaki mambo to solo la lelo marqué bana ebele babime lelo mais quand Thomas salanga pe il y a depuis dans ça dit tant na bunda na ba Igor 2 minutes na bunda pe na ba kanto aza soda donc ngapo na ngai bango mbale baba soda Igor 2 minutes soda abunda pena bunda pena ke ninga mibenga kosu ya osakana te kosola pena mambo bilambanga na mona ebi défense à mambo na pesi bambote sika ali mais kanto les herbivores azape kanto les herbivores donc bango mbale na muta côté la te ya guerre na bango mukolo ba muna ke pona bango esuki lelo bon voilà to solo mingi mambo chapelet l'artiste donc voilà to beta mingi mambo non question parce que ozape mutu za na bango yango mona tuna kiongo parce que to lo bango bien tant ba conflit ezo salema na libanda boye bate bo pesa rande passe na ba fan ba linga bino ba pesa no confiance to ba mona bo le kana bate bo finga na quelque part ça diminue la valeur de l'artiste de la valeur de la personne yango moni na tuna kio ba mahambo wana sikoyo film na yo ndenga osala ngo yo moko
auto produire ou aller dans la mouton pas aider le quoi producteur net va remis kilo pas côté maloba beaucoup bien za yo le quoi babin zonding peut se kufa na komaka ke no osali ou ba que tu pas na ta casa. Président Rémi n'a pas se ba mbote skali. Il pas eu trophée. Félicitations. Na PC ba mbote mais azaka yemo teta ke producteur ba producteur ba rebele ba arme load biso to bana ba arme pena achaka ba mabuku ba arme load na job lo nga jona vlo amindele donc na PC ba producteur tout ba mbote ba major bisadidi na PC ba mbote mais les loges j'ai changé donc il na rythme ma mbongo to na choité les le kuma chapelet na moi 1000 na ye moi 2000 na ye akocha le bon na poche abingi ba collègue na ye bo sali musala otali sito zo sa batu bien voilà na ti filmer na nga na site et puis c'est bon na bomba te eza na sala na nga ba biloko côté ba site mo ebele mais oyo na tanga komba site a mutu te pour na osala propagande te nana takaza na PC ba mbote sika zali bongo top vision bosani pe top vision na yebi mena yebi ke na takaza nde mutu mo ko fula moi trop pour le kapa ya mode ta banzela o leki ba site eza nango ouais ko luka conflit kutu kuma par rapport à ba site te ba site ali mais na pesi bango tu ba mbote nga na osana musala na osa musala na ndenge ke na robenga yo na tio à l'aise na kipe yo ozongi et puis na sima ndena bateau ya bureau totika toyokani sikoyo mama enga filme na ngeza boye na joué 17 personnes na sali perte ya autant est-ce que na ko gagner boye par rapport à nini yé pas le bon et yana no total la boye ce qui c'est bon toyokani et puis voilà mais nga na sana musa na sala ngo na site mutute na sa musa na ngai po ekota place ekota et puis mukolo ekota to yambanga na émission yebsanga bina ke chapelet donc c'est bon film et puis c'est bon mais nga na yebisio je te mens pas na yebisio kangelo na yebisio que bolinga gazon et ko beta taka titre bolingo ya gazon on appelle non jouer taka na jouer kala ce que non jouer na pas chapelé voilà katano ka lai ndongo vandi boye non tam mwana mbali moté ya coin alinga onanko ou bien mutu moko boye na quartier ou bien na église mutu moko boye ababe na ngape so na bimina ete na kufa babeta pe gazon na masa mo yo boye bate tant ce ko film ngo bongo bolingo ya gazon gazon tongo bolingwa gazon bongo etinga pena tuna question moko chapelé babi bino ba artiste ba do bala bino kala na poto na basa poto babi ke non moko na mpe yo to ko kende kala ming tawa atene so da bloka bi André de London City nyoki da ba côté nani wana yebi te ka gay nani wana ke pede na bino moi sina obi pede papi Kader nani papi Kader papi nani papi Kader c'est na ebi na théâtre na kombo na te na théâtre papi Kader te Curtis PD da Curtis ti na ba PD o batu ba jouera ba PD yo kana expliquer na ba PD na bi Mike Kanza la Duchesse masa na depuis Sinark azaro jouer na kombo papa Kanza alongo na kombo papa Kanza ko mo jouer na kombo la Duchesse ça va succès makasi ti lelo salaka parce que tangu hier à Kepoto ngai na yo jouer la PD na loba idée no ya bien mais intention no ya mabe na émission ya Zapato Nevi et ça la maman na succès to ça la ngo film ngai Pierrot Ndombasi Broly tout c'est vous et ça la maman si tu film on a faut pas après yango na yo mona nani soit jouer la PD Briefy la merveille et puis après Briefy la merveille na moni PD Nada Master vous allez qu'on appelle antenne A voilà PD Nada Master a joué rôle ya PD Nada. Vous comprenez? Batunga na ebike na sima na biso. Sono ba na sima na biso po Duchesse bandi nga na meka. Ya rôle na ngate na meke simbe pi na tiki. Mais kombo zotanga na en tout cas na ebike. Curtis papi Kader ye PD pas le bas. Yo bon na fulo na salo. On a pas éviter. C'était zande mo mbali mtolo bango. Eza papi Kader. Ya boni ba ignorance boya. Yo ba ko papi Kader te. Non, sam to za batu. Ta yo to za batu ya. To za batu ko wa. O za télé ya yo ya télé na carrière artistique na umeli na ebiete na ba rankine mo baba ava voyager ke ni pe Londres bala ba rankine yanine yango pour kobo ya bosika pour on dimelinga abrifi on dimelinga nani ba compte tangi ba komba to boza bango before PD Nada autrement appelé Master puisque na zongi Mike Kanza la Duchesse ba masalanga Ans Lozolo
Autant que ba Igor 2 minutes, bon, voilà, on l'entend nani. Chapele longa sepela na yo, oboya rappela muntu dozo boya no pena ko avec force oboya obanga ba retomber. Na expliquer réalité. Te retombani, na vande pananga. Na vande pananga je roule Carlos, na vivara na moi ba moyen on nazara nango, je suis pas un mendiant et puis moi je suis pas un artiste qui passe à la télé pour dire au solana jibe kumaluta. Viens nga ya depuis au moins 5 ans. Tout na mukoni na benga vient na empia katina nga $100. Non, j'en manque pas, je vis à Kina. Je fais mon boulot, c'est mon travail, mais de gens m'appellent félicitations, c'est bon. YouTube, Kotio Betty, Sam Chapelet, l'artiste, tout le monde me connaît. Ouais, bien à Pototena. Mais voilà, non, bête Solonin kasi. Il y a mon autre temps à combo na ebiete. Voilà Curtis, donc Papi Kaderobike et ça linga vraiment pas si golo ba komona non Chapele pena aboyo boye salinga bien ana feta obike mero uti mikili aye abenga pena na ndaku fasoka ye baga linga tanga na batwana aye pena na ndaku asali pena koli papa abengina Roblex Muscador abengi pena to na palais c'est bon aye bisinga peke batulukolo ba JD iliwa balekaki déjà JD iliwa bazoyi bakoli batuleka bafatuka embedon batu balekaki olenga fo yeba na posaka bambambwana fo bayeba yeba yebi yango bapake poto moi sinda balie problème nde yango wana bapikade babindenga ke na Londres kuna seke pe babalie kune ba moi bete soki ayebanaki boloko nga na yebi kombo nete za mabete mais soki mutu o alingaka ye asali bongo. Félicitations, pourquoi pas. Et ça m'a relation Mathieu. Moni m'a moni zara. Rosa lole karanayo na TV oyeba na moi 2-3 personnes mais mutuno moi sepel na yo. Ayi atali ko yo za na ba moyen te. Yako voilà. Oh non mais attends. O mena point on atanga. Ozomona mutu muso ko zaza na mukanda na ye. Ana mukanda na ya na mama na lobi te na aider chapelet na longolé na kin parce que ça fait 3 fois na bunda na mambo poto ya ngamoko et simbate. Mais avec les dés avec l'esprit, il y a aucun de kaka. Ozomona, mais mutumo le binga mukanda nanga na sacrifier yango, mamnanga yango yo po chapelet ya poto na boya ndeni. Donc kaya babika. Kaya nani? Babika. Kaya batebele ou bakenda liboso yete. Tangena ba kanet ya ba vinanga José de Londres. Vinanga José de Londres, tangena ba kanet ya ba bongo, otangelinga ba kaya ba ya nanga kulutu nanga ifioti ngoma. Otepe ozale pas eu trophée. Azali il pas eu trophée. Mukolo pena makasi. Voilà, mukolo makasi donc bouleka. So donc bana poto comprendre que to tambola na bandal. Bilombo kenda poto kala botika vraiment bandel to za na manza ou to tambola et obo mona liboso na moni kala deka pépinière. Yango na sko comme Oasis mutuma benganga na Allemagne binanga place mo bi Oasis na oniko expliquer ce que Oasis ko amona ngo pena yango na liboso. Donc moni bandel comme bonga ya ko moni to comme moni mo savane. Te ngava na bandala bien. Oh, quartier nangati. Oh, toloba. Mikolo ya osana nge mission mais na palais. Osana nge mission sko shinga na palais. Lelo zaka ke tango ye zaki mwa brisket to bengani ku penate. Ezaka ke ndeni na de na scène on qui tape na kuto déjà dans les bancs. Donc mikolo ya osana nge mission na palais dans na quartier au quartier nanga voilà. C'est fait sur le pende belesco. Je peux osara marié. Te chapelet l'artiste aza célibataire. Nana balité ouais. Bientôt fiancé. Pour comprendre que bientôt fiancé, c'est ce que tu vas faire comme bientôt fiancé. C'est quand comme moko. Donc baby non tu bosser un pour la fiancé comme moko. Bon côté. Ouais ba fiancé ami balimba moté. Moko. Ba fiancé moko. Ezarayo pena. Oh mais esika zali ngai na peso ba mbote trop, na peso ba mbote pour na lingaka yo. Et puis oyebi mamuni to sola ngana yo. Ebi mamuni to sola. So esami bongo chapelet l'artiste a mentionné comme na ye na ndenga libela. C'est-à-dire mon ngo batara José de Londres, batangi José de Londres ya. Nde bavanda batali fioti ngoma ya. Nde bavanda sko bavandi bena bo ba calculer Sam chapelet l'artiste ya. Bongo. On a bien na musabo sala raboy wana. Vous avez pas reconnu dans Sokoda ou alors batam le mwaka. Olinga ko tuna ngelo moko sur Tokanisa. Tokanisa na banazongi na ngwa fana na Sokoda. Tokanisa eza initiative mo ya bien ya JP Masamba na PC Bambote o izo appuyer ba artiste na mo ba domaine belé. Lelo ba te belé ba kufa ba kenda to bosana ibango.
mais na marche tout ça là na mo organisation batu bazu ba trophée to beti li solo ya mo batu belé to beti li solo puis to lobaki festival wana ndenge uto banda isa liboso pe asuka te to ke nango. On comprend donc na sens wana mais na sens yo lobi ya mambo ba sokoda na banini mutu yo moko take conscience artistique il faut à l'affilier. Voilà, papa Massouma Lobaki, il faut qu'on s'affilie. Ce qu'on s'affilie, t'es va reconnaître. Tu regardes quand libanda mais tu regardes la réalité. Papa Massouma Lobaki. Mais oui, il faut à l'affilier. Netinga na ba œuvre nanga. Non ça la ba œuvre nanga yi. Pour mutu mutu li la ba œuvre nanga, il faut na protéger ba œuvre nanga. Donc na kei na sokoda, na kei na sasem, na protéger ba œuvre nanga, na protéger o ezanga moko mutu. Alors, oza ateleki na net, ateleki wa piton mutu otala ebi kete wana œuvre ya chapelet l'artiste. Ozomona. Donc na point wana mutu tout foyer bango. Après tant longwe wana, oye na ba association. Vous comprenez? Oye net sika papa na biso Massouma de Blende azara président, au protéger œuvre na yo. Bango Mobaïbi que Lelo, un artiste comédien reconnu au nom de Chapelet l'artiste Azawana. Et puis bon, voilà, Naoto Betoli Solo, c'est Pelissa et Tokanissa. Voilà, et Lelo Tozo Sangana Pototinda, Kolutuna Biso, le vieux Sonzo, ceux qui nous ont basungi, n'a pas pauvre moyen, n'a biso artiste Totinda et qui est d'Afrique du Sud, pour qu'ils ont besoin. Oh, c'est initiative moko alloué. Bino ndembo sangana ou alors ministère de culture petit le vocabulaire artiste besoin idée. Non mais attends, sur le bimambo ministère de culture. Ba aider elles sont de c'est non. C'est quand le bambo za solo et l'autre tout ko sala kakawa. To côté li bango ba lettre. Bureau mon côté o erolo baké batu ba artiste comédien ba côté ba lettre té. To côté ba lettre partout. Mais on a bureau mon côté où il répondre biso vraiment que boyi et ça c'est. Même la salle présence c'était autorité mon côté zalaki. Voilà. Nous sommes des artistes, on se bat pas par rapport il y a ndingi bango la makam. Nous sommes là pour faire rien que notre travail. Mais nous ne sommes pas de mendiants aussi. Nous allons montrer aux gens, nous allons montrer aux gens, définir ce que je suis en train de dire maintenant. Et s'il faudrait que je aille un peu plus loin, non mais attends, laisse tomber toi la TV. Vas-y, monte, vas-y, exprime-toi. Non mais, tu attends juste pour expliquer aux gens que nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes là pour faire rien que notre boulot, notre travail. Tu comprends? Alors, c'est ce que je suis en train de dire. Nous ne sommes pas des mendiants. Pourquoi? Tant que on a la TV na bango, au monde a bavandi boyoka, atalinga na TV, et en fin de compte, on a sonazui numéro muto na benge mbamo et sanga, yande ni namba au tindelanga. Non, so côté western au tindelinga za pour sepela nanga. Voilà. Ndo linganga, mais yeba ke dans ça la tableau, dans ça la film moko fona changer 17 fois. C'est que son ana 17 bilambate. Même à taille molo baebi la tête à la taramabe azarabiente sauf naza propre parce que musala nanga et permettre ngati na salango ndenge batumsu bazalara outa lobanga dernièrement émission to salaki pour n'embrasser ifi moko na répondra kio ceux qui zaki iniedo Merci Johnson Elvis Presley tu allais dire ah basala qui en bien vous comprenez le gars a chapelet l'artiste botali ngai na bu kontelinga na mbongo ufunazwa salina caché ufunazwa bu calculer que avant na bandal ndakwa muke et puis bu calculer suni baranelo te voilà. Mais ce que j'appelle pour te chuter na bise comme l'impression na souka mais bola les sous mango bosala qui a voté la poste de présidence papa Massouma le qui muto tout asala qui mo emboulement moko boye ben ça ya kota qui président Bodo modéro mais la moni il allait et le ba sous te point voilà mamoneti yako moni mamba ko kamba batu eza mambu ya aventure te eza maramoko isengaka concentration parce que ozokamba batu mikete ozokamba batu bazamu ebele ozokamba pena eza le roi président de la République fois na mutu fois mayele fois na nani fiston ça il très mayele na pesi bambote sikazali mais biso bato to tchaki candidature te to encourager ki to bandaki nanu ko encourager pourquoi selon nga parce que fiston ça mavinga
na pesi ba masa nga tout côté ba vandi ba mbote ya trop et sika ba ali donc cameraman zo bango ko ça bien voilà quoi wana ba tunanga yi tout bandal pena te bazwa voilà quoi donc ndingi za pena na ndinga ta normal ils pena que imagine un peu que marambwani ni ezali il faut za na mutu et puis quand encadrer ba tueza aventure te simba biso ozo comprendre tango bango bato ba encadrer ngana biso to na souci to longula papa pourquoi aumeli na lingaki mingi papa masumu ou encadrer biso trop lelo 50 ans de carrière c'est pas peu mais na 50 ans ya malamu makasi koleka to moni penzate wana pena papa en tout cas na ndenga mabete to moni penzate yango tango balobaki que to changer tango fiston a postulé directement, moi j'avais dit oui. J'ai pas dit oui à la personne de Fiston Mavinga Saïsaï. Non. J'ai dit oui par rapport au changement. C'est-à-dire, Moutoua Sikakoya. Attends, où met là 1 mois. Attends, avant 2 semaines. Attends, 3 mois. Mais, à même initiative Moussoussou. Oh, le temps où tu relouka, tu changer, puis voilà. Ce bango ba monique y était. Ce bon changer, bah tu jeune Moussoussou. Moi, je suis partant, hein. Je suis partant. Après, pour l'envoter, Moutoua, ça, la moussa, les malams. Ah, Marguerite, je n'ai pas nommé, j'ai pas mis ma candidature, mais moi, je suis partant. Non, partant. Vous comprenez, chapelet le bas français, beaucoup barçin, hein, erreur te gafte, le mouna place non. Oh, ya boyo, un artiste, no la papa, oh, so pabisoka boyo, toka sonia. Ça peut être comme la souka, voilà, merci pour l'andengo PC opportunité, voilà. Ce que comme la souka, ko lobe la film na yo, bye yo, pour son article, pena, micro, na évité donc, on dénie le cadon, na évité quoi, donc. Je vais que ma loute les pétrole de la smaramo dans la chapelle. Voilà. Tu peux mettre le micro ou alors. Voilà. On peut ça, moi, par programme na yo, et puis bye yo, et puis moi numéro de contact, na que l'on récupère en communauté. Voilà. Voilà. Nenga kana lo babu. Mami simbi nga téléphone s'il te plaît. Na bika ke nenga na lo babu pa bato ba otala ngai mingi chapelle l'artiste yo na bato to balinganga na obanda na numéro nanga. Plus 243 ndeka toloba plus 243 89 93 18 887 on a sur bengi ozumba la moro chapelet l'artiste. Merci pour na bato ba soutenir ngai. Merci pe et pas ya bato o nyon surtout ba soutenir ngate. Bato nyon surtout ba soutenir ngate balinga ngate mais ngana linga rabino. Place nyon surtout bo mona rakena sara musala mabe bolobila nga pour na zoa temps ya ko changer. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Boze la film o ezoya titre nango ezali bolingwa gazon na bolingwa gazon bomona comment basina mibali balingana na tembe ozomona donc omona ke non mutumo babeta 10 ans ba na tembe na gazon pona bango ezapena tant to lingana ou pas ezoya kala mingi te na reprofiter pour na repesa quelques personnes au balinganga bambote ya trop. Bruno Mena mobali ya nickel depuis Irlande moti wana utaka mingi na maboko ya kati ya Bueno Mwasi ya l'homme qui souffre de l'obésité financière Jerry Sangola sans oublier nega nazobeta lisolo kaka so vandi mingi nazongi muke Nathalie Shekina Mvumbi la star des stars et pas wapi nazomona petite sœur propre ya Shekina Mvumbi oyo babengi na ba fossette mwasi ya pembe glodi donc soko vandi otali boze belé so na continuer na opesa pena bambote sika bato mingi bazali na linga bino trop la courte chapelet l'artiste na bandeli ko repesa numéro et pas na bino 089 donc plus 243 89 93 18 887 wana soki peno bengi ozinga malamogo na pesi bana bandal trop bambote il y a trop voilà voilà merci pour azung senga ba téléphone nga voilà donc Dédé Miongo Jibe Kumaluta yaya merci na longoli na chapeau quoi Jibe Kumaluta oyebi mamde to solaki to solango ndengwa merci. Voilà bana poto bana monde entier vous comprenez que vous avez compris que to daki wana na Sam Chapelet to tamboli vraiment la bandale to daki na manza ou to bimi to comme que to daki sibno vraiment de nini donc pépinière exalaka le komi oasis donc yangwana kuna premier comme oasis donc kitoko makasi donc botala bana poto botala to vraiment la bandale donc pépinière exalaka oasis yangwana
pour que ça la bien dans simalanga la pépinière comme oasis Congo zo bonga nango malé meto bon son petit et ko simbalango. Voilà, je dis merci à Dédé Miongo moi mbal oyo azaki wana pour notre image moi mbala mande fait belé et puis merci encore à notre maman maman GH, la maman de cœur, la maman de tous les enfants. Voilà, la maman de tous les enfants. Donc pour ça la rara bien notre papa Edo Amani pro limbisa naza bina na staff ngana na banda wana boss na ngai wana boss na ngai mais na opesa pina staff na ngai zanga na senga opesa ti baso pina na yo na ni neto kindi sala nga bien pour toi. Voilà, donc je dis merci à JB Koumalouta, le pétrolier de Dallas. Depuis Dallas, moi je te confirme. Oh boy, Italié, ya Willy Mouché Nicode Nabiso Mboka na peso ba mbote. Ti Louvain, l'ambassadeur de Dallas, je te salue. On a bon mon Sam Chapelé na quartier na ye, na baninga na ye. L'artiste na quartier na ye, ba massa na ye bandeko na ye, o ba vivra na ye na bandal. Donc so za na bandal te luka quartier. Na moni pe on a chancelier, Casino Royal représenté quoi, ça linga bien. Voilà. Donc c'est ça quoi. Donc ezala boye, artiste faut la simple, gentil na quartier na yo po. Donc côté là ezate. Il faut y voilà boye voilà. Voilà donc mais après on a moni papa on a confrère na maman de té bonjour hein. Ouais, bonjour. Papa comment Aristote Kassanza. Aristote Kassanza tout le monde na bandala wa relation no eza nini yo na chapelle pour na moni bambota ngwa gentillesse ça bien. Bon, yebenaza master pena. Azandeko tuzarana moi trop. Il est trop gentil et surtout les gars tout à l'heure artiste msuto asoto moni bango il faut rabino mon banemboti yebna so moni bino bozawa na tabu bazaki concentré na masolo ya opesa bino mboti yebna zakati c'est pas pour rien que Bruxelles les messieurs est très important surtout pour na yeme ye ayo pesa biso mboti yebna zakati voilà to beto ça musa na carte chapelle donc ba tout bazala ne ba ozoma mboti la ba opesa la bien muto na opesa miko ngapena na yebi chancelier nga na yebi na ngai papa bon. Bien, Ndego, bien. Comment chancer mais ambo? Fienga, chance fienga, play. Chance fienga, yuna chapelle relation. Wana massa, wana mpangi, Ndego. Ouais, c'est un bien moi tourne à quartier, ça là moi bien. Ouais, artiste mon naine. Voilà. Merci. Le banoté. Non, ça va. C'est un confrère. Hein? Non, plein de bonne chance à Chapelet. Hein? À Chapelet, vraiment courage. Vraiment à bosser trop. La vie n'a jamais été facile, surtout dans le monde, il y a des artistes, musiciens. Donc, plein boulot à Bunda, à Lembate, c'est beaucoup d'embûches, beaucoup de couacs. Bon, tu souhaite très bonne chance à bosser, surtout que c'est un jeune. Au moment où il y a jeune, Lelo, ça a chance et belleté dans Moussala. Dans la métier il y a des gens qui ont déjà fait des noms. Alors lui maintenant, ce qu'il doit faire, il doit juste s'imposer dans le métier. Donc plein de bonnes chances, qu'il soit vraiment trop sage et vraiment plein. Ma perspective est belle, hein, surtout pour les années à venir et surtout l'esprit de création. Il doit savoir beaucoup plus créer. Et quand tu le crées, et qu'on permette Batou de découvrir la talent. Vous avez compris, on les a Yves Bouya, mon confrère de Congo, ouais, ça l'ing bien, tout à l'arabe, ouais, biso. Voilà, papa Yopé, Combo. Gila Kabouya, Chapela Zamoutunangai, Auto Solana Ebi, donc il n'y a rien à dire. Président quartier, il est sympa, il est cool avec tout le monde. Donc aza mwana moko te ko ndet ba misu ba kenda ba yana bango ko ya to ba yana zemi ko ya non ya za emporté te yé bandal donc et surtout que ya mutu nanga e mamto sala na e mais ce qui est important c'est son boulot en fait en bon et le quoi important to lobela toujours faut toujours bosser dur musala bossa les a facilité ko po bosser facilité le comment ba misu ba comment l'air bo sala bo bossa ba l'air aux ampleurs lobi kune comme ba bêtise comme nini a combien les à côté na moi yestene elongi mupanze ok nous on n'a rien à voir parce que lui il a besoin de nous
Nous, on n'a pas besoin de lui. Lui, il a besoin de nous. Parce que Ibiso là, total, il y a ça là qui est Liboso, bah commentaire et tout ça. Mais si on a magas de Liboso, tout le monde a mis sur un magas de Bosuka. Tout le monde a battu tout le magas de Bosuka. Mais si vous voulez battre à ta bangote. Mais si vous avez bunda pour aviser comme Tamaboki, ok, Maboki, on a venu à Ninga Sobinga, à Lingala Massidiki. Mais il y a les caca Nabana, Mikolo, il est sympa. Sauf qu'aujourd'hui, on est le dimanche. Dimanche, c'est l'âme. Voilà, donc, pour comprendre, tout ça, la émission Oyo, na quartier à Sam Chapelé. Na quartier na ye, tu reçois vraiment des nda kunenga bimaki, tu vraiment. Je dis merci à Jibe Kumaluta, le pétrolier de Dallas, préfet de discipline les ngai, hein, ba pétrolier tout, on a pas ba sala moi ba mbouye, na ebite na passo la micro, to na sala nini, ya Willy Moucheni, le vrai code, ya RDC plus 243, ya Willy Moucheni, yo boye yo nani. Dans la présentation, c'était moi, Jemima Ibele, giga de la presse congolaise, la femme riche, la Botifa, gros bébé de la presse, la femme de valeur, maman Mokondi, mère chef, Yabango Nyos. Donc nous allons nous retrouver prochainement avec toujours Dédé Miongo, la caméra. Merci à notre maman, hein, maman GH, la maman des cartes. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Banda et c'est Paris. Voilà. Donc merci à notre maman GH, donc Sam Chapelé, l'invité, donc d'abord te belé, donc bah comment ça la rate. T'es silandeni. Et silandeni ni. Ça que oyo ozonga mission brisque donc brisque na yebité no kitambala moko na nini donc président Rigen a lobby nanga a lobby Chapelé l'artiste, tu es mon petit, je t'aime beaucoup ceux qui filment oyo sili bolingo gazon ngai na chambongo nanga na vana na staff tout ya bandal to fêter pour na filmer avec bimana poto abonde robima na pese mbote sika ali na pese président Rigen mbote na lobby. En tout cas merci mon président yango na ngana lobby là botala niveau émission pamba président Rigen na lobby, moi je suis capable de tout mettre l'émission pamba président Rigen na olela lobaka na émission ndenge pegara président Rigen na lobby quoi. Donc voilà, Sam Chapelé l'artiste dans son quartier na vandi awa donc voilà quoi, na pesi ba na poto ba mbote o balinganga te na linga abino. Voilà, EHP Média Moussala Makas, Moussala fort. Donc nous allons nous retrouver prochainement dans micro avec la vôtre Jemima Ibele, les gigas de la presse congolaise, gros bébé de la presse congolaise, la femme riche, la Botifa, maman Mokondi, mère chef na bango tout. Bangonde ba yeba quoi. Jibe Kumaluta le pétrole de Dallas. Oh quand ma banga, bon compter, n'a évité quoi. Papa Matou depuis les États-Unis na ville à Baltimore. Papa Matou. Tantine Clara, ma papa France na Hollande wana ba gros bisous. Maman Bété na Allemagne. Nga maman de moi na ba maman belé. Dédé Miongo te mona prochainement. Au revoir, bye bye.